Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Mas. Vous là, invité à Kota, comme ça, tu vas mis tout dans la biso. Tu vas là, pas bien Kota. Et tatu mutombo soza wala na biso tatu mutombo s'il te plaît ça la demande to yamba yo to kotsa yo s'il vous plaît tatu soza wala na kota ça la demande to yamba yo puis bino na États-Unis vous en moi mais biso en Europe to komi presque butu bat nous faut balala quoi. To aider ndeko pa kota peut-être ndeko zo baninga okotela te tatu s'il vous plaît tatu vous êtes toujours invité. Ouais, Bolim ici, donc c'est pas tout le monde a vu comme année c'est la Facebook comme il faut, donc t'as toujours une en quota. Les réseaux ça bien, mais voilà. Il est là notre invité, ton invité. Tu as ajouté. Ouais, merci. Il est là, notre invité. Nakombo ya Tatou. Comment merci. Nabino tout, bon, on a réussi à vie du public. Merci, nous avons Tatou. Moutombo. Léonas Bozoumon a assez déguisé, c'était hasard normal. Donc, il est là, notre invité. Bon, Bino Guna Moyi. Bonne santé, Tatou Moutombo. Oui, santé très bien. Bisokoto, toza moi, donc santé très bien. Boni pays au Didier Masuki, mobala mandefa pembe. Kitoko, public est délire mingi. Vraiment, public nanga ba limbisanga vraiment Monica Rama Makamon des à l'internet kota sala boekende zonga en tout cas mais quand même to réussir vraiment na linga bino mingi bo limbisanga. Ah ok. Merci Tatou. Ming baye barate, baye bika na kombo à Tatou, Mutombo. Bon, Mutombo, on peut dire que c'est vrai qu'il cause à notre famille, mais éclaircir dans le public et ça, on a le lot. Bah, quoi, bah, combo na obo tem na famille dans sa combo ni. Oui, combo ya famille ezali Anthony Kalonji. Anthony combo na Anthony Kalonji, Mubenga. Donc, l'opé quoi, combo na ngwana. Ouais, merci maman Solange. Les choses reconnaître et me voyez, parce que assez déguisé que nous avons reconnaître. Et on te l'a quitté assez déguisé pour aux émissions où il y a surprise. Merci, comme on les a dit Anthony, mais public quoi il va quand même au bandara musala théâtre na nini. Ya musala théâtre na bandango kala, musala théâtre na bandango depuis
depuis son abo sanité, Nabandi Moussa Théâtre depuis 96. Depuis 96, 96, 95, quand on a Saka Théâtre à quartier, Nabandi Wana, mais ko Bimananga Indezaki na 2000, on a eu Chic Choc Loyenge, ko Bimananga Eza na ba 2000, 2007, 2006, 2007, on n'avait pas vu Ngadios, mon prêtre, papa Ngadia, de na PC Bambote Place Azali, Papi Kader. Papi Kader na kata Londres, en tout cas, Papi Kader na moi déjà, Papi Kader à Okoma. Fabrice Mbala leader, en tout cas, donc c'est ça quoi. Ya, na banda théâtre 97, mais ko bima, o ezake non obimi, mokili eye bayo lelo na kombo ya Tatu Mutombo. Et ça vers 2000, 2000 quelque quoi, 2006, 2007, on n'ayait pas ya na Chic Choc Loyenge, pene ya ba président Gianni Faye, ba président Apo Firenze. Il y a le président Ngade de Ngadio se vient timber là bambouingi quoi, donc tant on a eu wana ndeko bimalanga wana et puis c'est ça quoi. Yeah. Tatuka Lumbo a botami na commune nini et puis ça bon comme zo la sagesse aux amulu ba tu es bigoza congolais RDC mais au botami na commune nini ngai na botami na commune Ngiringiri, na botami na commune Ngiringiri. Oui, na botem na mwana Ngiringiri na vini Luka numéro 40, Gambela Khartoum. Donc Tatu Mutombo botami wana et Belinda Lusanga auditeur ya na botami wana donc na botami na Ngiringiri mais grandi na botami na Ngiringiri na kolipe na Bumbu na passa par Bumbu. Na pesi bana Bumbu nyonso ba mbote place azali, bana Bumbu nyonso ba mbote place bazali, au baza en Europe, au baza na Congo, baza partout dans le monde, en tout cas ba mbote place bazali. Et Tatu Mutombo leki susu na Masina na leka na Kingasani pa ya Kokobar na ngai. Et donc c'est ça quoi. C'est ça. Na la pesa ki Tatu na la pesa ki Anthony Guya osala théâtre. Uzwaki likanisa ndenge nini zaki na kamani mwanzo osala ngobe zaki na mutu mwanzo osembla na théâtre yango pesa ki osala théâtre. Oui, idéologie à cause la théâtre premièrement, première chose art eza d'abord inné. Eza iloko ebotama na makila Gos Maela ebi eza ba Abigail Kitoko ba ebi donc eza iloko eza inné. Et botama et na botama nango d'abord na botama fille un artiste fille comédien moni le loko oyo to botama nango nzamba tchaka na kati ya mutu quoi. Et en plus tu yako tala peka ba kolo na biso bazaki liboso basala rango et en tout cas c'est ça. Le jeune n'est pas tout même pungu ba venanga ba les jeunes n'est pas tout même pungu na Luanda yebi izelo mo zana no iné makila et puis c'est ça. Parce que quand on est au côté de Moussala théâtre, tu t'es retrouvé dans Moussala yango. À un moment nous sommes na kin. On va se retrouver dans moment financièrement comme il faut. Bon, Moussala oui, bien sûr, mais batuba babosa na raté. Moussala yango et Koufa. Donc on s'est retrouvé qu'on s'est retrouvé na biso moi mukie mais par rapport penza ya boulot par rapport ya art nenge pena boulot esengelaka donc eza bongote mais qu'on s'est retrouvé nzamba no ça la grâce ya ba les jeunes pas te même pour via petit na les jeunes pas te na Luanda et na grâce ya ba Carlos Nzambe ya Ilia ba okoma déjà ba Fabrice Nteka boss américain donc ya ba binyo kuto yebi déjà oyebi makambo nga boulot na biso ndenge et Pasaka, donc tu es tout ton côté de nous. Zora pena tambila za na biso ya olobakutu mingi vraiment ezate pour boulot na biso vraiment et ils a vraiment yakolala. Ils a pena yakolala. Za olala mais Dieu fait nous. Ouais. Eza ndeko moko mone ana sukune Larine Kenda, donc Larine Kenda na mobali na Kosi te kasala babitune na biso tutango ozwaye. Autour na étant va aller jouer un rôle est-ce que yemo comme un préféré à jouer comme Tata Mobimba vous allez jouer comme Bajemité les amis yemo on se sentir bien à poste on a comme un rôle ouais
eloko yango mpena soki nayebi ke bamasa na nga nzenza shodan masa na nga nzenza shodan bazala bamikili wana baa na Europe bayebi bon moni ntango nalobi eloko yango eza iné. Et en plus, tant au tapis, papa na biso que son âme repose en paix. Papa Kalombo, Tatou Kalombo, Azaki parami, ba idole, ba biton di mara, donc Azaki parami ba idole. Et donc, na zoa pena temps et belé, tu vois, et biso Zaki na kokobar na biso Kalonji Moulopoe. Kalonji Moulopoe, na pesi famille Moulopoe, mobima bambote partout dans le monde, partout place Pazali, Kalo Kalonji, mon oncle, Kalo Kalonji, le président syndicat, il y a RVA na Congo, Kalo Kalonji. Papa na Prince Mukanya. Donc, je kokobar na biso d'abord asaki mutu ya makambo nga na salaka. Donc, so bote makambo nga na salaka na koko na biso na ndeko sala. Et puis avec mon père. Mon père oh lelo azana bon moïté. Azana bon moïté que son âme repose en paix. Papa Mubenga na pesi famille nga mobima mbote famille Mubenga mobimba. Anthony vous aime trop quoi. Thierry Mouyala, Thierry Mouya. Donc Thierry Mouya donc Samba de Paris. Merci beaucoup l'artiste. Et donc so tali makambo nga na salaka au mona père na biso et puis so tali ba makambo nga na salaka za papa baluba ebele basala ba makambo lo nga ba biloko moko boye en tout cas donc baluba wana c'est ça quoi. Donc nga pena na préférer ele loko eza makile bimi yango wana na préférer fona zala ndingo wana na défendre luba yeah. Ah d'accord, pour défendre baluba na sire Jili Mubenga na sozo Olanda tatu nenga za panza poke Jili Mubenga tatu ye bulukaki ye onazuye hein makonda na Notre Dame za Olanda ambassadeur Luzombe invité na bino ye hein Emilia Maemba wana batuna théâtre Emilia Maemba yoka Emilia Maemba et puis noki oloba liboso Mubenga kombo neza ndemo na ngazanda ndoyi nanga kota ba Mubenga Jili Mubenga donc c'est que azande kona ba kota Mubenga donc lingombi donc mbili donc ba to ba ndoyi donc na za Kalonji Mubenga ya zali Mubenga donc en tout cas ngaye ouais Tatou public avec la besoin de belle sous Tatou a évolué na Kinshasa et puis ce que Tatou a se retrouvé na États-Unis lelo mais voyage dans les États-Unis voyage qui voyage d'affaires ou voyage voyage qui la compte na cadre libala ou voyage qui na cadre ya musala voyage à Tatou dans États-Unis voyage à Tatou aux États-Unis Tatou aux États-Unis quand ndenge batu nyonso siko moni mabezaka ke no na diaspora congolaise donc bo tokondi malate ke no le bananga vienanga les jeunes pas te même pour na ba les vienanga emeko lycée wakoli ba pinza les matériaux durables pourquoi pas mutoko ki pe ko sala effort aye poto na ndenge na ye il faut la libala surtout nous les artistes, il faut Zakalibala, Kelibala, Akeboye, moi Saliboye, vraiment na comprendre bisanga na mobala mande fa pembe dide masuki. Et ça renengo na ningeni, na ebanano, avant na continuer. Et Solange. Mais Congo c'est comme ça, hein, donc c'est à toi de faire voir dans le public, on peut savoir éclaircissement dans le public. Mais ça peut m'abêter, attention na ninga libala, attention na ninga musala, ça m'abêter. En tout cas vraiment donc Tatoya aux États-Unis, Tatou moto maza aux États-Unis, ndeka bango baya ni ouais, le papa, tu continues ouais. Wow. Danger mobile bande fa pembe dide masuki mavinga donc merci Masolange na moni Masolange danger Tatou aux États-Unis na minute yo il est marié ou est toujours célibataire Ah vous les avis privés wana tolekango tosote voilà super en Italie le vrai chéri na Lyon moi ça thème ça matin bamba pour la beauté na oyo qui réponse ya Tatou le but que tous les questions
Tatu ni loko loba on a monde théâtral ya lelo ndenge komi théâtre lelo ndenge komi mutu muso kola mkana tongo atia komi na comédien alamki na tongo ake babengi pas moi si na pota mimoni ya komi grand comédien bakisi de gauche à droite pour analyser na loko wana pourquoi théâtre congolais komi na niveau wana kotia kisi liboso boyo kanisa entre na bino pourquoi biloko wana et moni c'est normal makambo fait ça la mara ndenge wana po toza vraiment bon ba konzi balimbisa ngai po na yebi ke yo za mutu oyo oyebani puis bato balanda émission no tellement trop tu vois ils ont un problème moko tellement toza na ministère te toza na ministère que non ministère moi culture et art o bako landela makambo na biso yango moni tout le monde lelo azana posa azalaka artiste et pour non koma le msusu artiste eza aventure te toza na ba papa na biso o bazali boso ba kolo na biso babanda art so la o landeli bango o monaka ba leka place moko boye ils vont te dire que non ils ont trop souffert ils ont trop souffert aujourd'hui pour bazala o bazali pour mutu azala azali lelo baleki na banzela mais lelo comme quand on soit la mukini bo asali ok na boulongo pose à la paix mire pose à la paix très bien le barama ça n'a Rodrigue Ninga ya Jose Kabasu donc maman Ephraim junior Nambino Roka Mobala Charlène Ngoma donc il faut qu'on travaille papa to zui tembele no mokata na bandi théâtre na bandi théâtre na ba quartier na bani théâtre na ba quartier ba papi Kader baebi ba Shege Nico na Bumbu baebi ba mama ali so tudi ba vina biso ba Jeff ba vina biso Serge pasteur patron baza ba vie autant ba sala art biso to landa ba ona batatuka lumbu veshiko o azana bo moité mais autant parmi bango mona poli koza leadership eza aventure te. Et ça, nous sommes allés à la mouki loka monika que notre théâtre. Et puis moi aujourd'hui, Balimbisanga vraiment, dans le baka, Balimbisanga aujourd'hui, moi pour moi je vois que tout le monde a ça pour ça comme artiste, c'est pas Monika Lem sous poto et bengaye. Voilà. Basi ba olingaye na poto. Si ba poto, nous sommes dit que non mi bali ba olingaye na poto, ya mo lelo to komi ndingona. OK, so to zalaki na ministère ya culture ya solo. Lem so moto moto mona ba bandi comment na Congo église partout chaque avenue mon église donc on limite que no ba groupe ngo zala ibeli ningwana on limite ngo za ningwana et puis to ngo zala na niveau mo que non ba to zana ba numéro tout ça moni ba makambo zo sala mana ba niveau international to mona ba ninga ba sud africain ba nigérien baza trop donc ministère na bango kota makambo na bango yangwana ozomona ndingwana. Donc, ngana boya to d'être pour moi, bon, mutuna mutaza na vie na ye, mutuna mutabi ninga luka vie na ye quoi. Et mais quand même il faut musala ko leka place moko za na formation moko boye. Comme surtout ça ba formation au leki ti na o ya na chic choc le yenge et pas présent ngadia dia, c'est présent ngadia da mutape sanga kombo ya tatu mutombo. Auparavant je travaillais na kombo na moko tatu kalonji hermona zaka tatu bimsum na travana ba kombo ebele mais c'est ngale da mutaki apisima kombo ya tatu mutombo o lelo monde yebi o lelo ba fanatiko balinga ngai mwambi balemi sato balinga ngai donc ba yebi kombo tatu mutombo et ça la passe mais bon autrement le bezate za déjà salami et le beza susté et le bezate donc en tout cas bon courage kaka na onyo ça pour ça leader. On se pour ça un leader en tout cas, on a eu ça bon courage en tout cas, c'est ça quoi. Lelo tatu to mo se retrouver na États-Unis tu dis que artiste baza penza mingi te. Baza plus mingi na awa na niveau Europe. Et tu fais comment maintenant pour continuer musala na niveau États-Unis pour boza mingi te. Boza ko se produire comment? Boza ça ndenge nini pour continuer toujours na musala na yo. Oui, to travailler le tout ça lundi c'était le samedi na presta qui a en Chicago
na otindelo ba image le roi yo zawana déjà bino ba pandisango ba image ezali na otindelo image yo ezake no oko tiango na salaki musala mère de mère Jema na Cincinnati mère de mère Jema pemeni na Bijou Salomo donc ba yebi quoi et ça Bijou Salomo ba mote belé mère de mère Jema na mona peso ba mote belé Jema mère de mère quoi donc na Cincinnati musale salama donc tozana ba mama mulopo na pesi mbote place azali mama mulopo bato nyonso bayebi aleka na aza actrice ya Sinap et pas posant Caleb oui tozana ba Shikita Kongolo pas azali awawa et déjà tout ça là qui déjà misala musuto tout ça déjà ba spectacle ngai mama mulopo Shikita il fallait dichesse ya mais azoki contretemps et misala sama na Cincinnati tozaki na Cincinnati na bokasité ya yemoko le puissant Caleb Lola le puissant c'est Caleb Lola le jeune n'est pas donc jeune mobo ya ndimi ko soutenir asana ONG na yemwakano l'ONG mwakano toujours en avant donc yewana to travail musale salama et tozo préparer PDG loro moko awawa na février na mon frère Hans c'est ça na compte ya société na bango et frère Hans tozarana ensemble na madame donc to préparer déjà bilo ezebele musala e salama donc na okaki pe déjà tant to soyena mamulopo ba ebisaki biso pe baninga muso ba artiste bazali déjà na États-Unis ba koti ba muso bazana ba Galesburg ba muso azala ba musala ka effort comment to kutana pour na yebi que musala e salama musala sama to fandite musala salama po de onima tozaki na duchesse awa so batali na papouche ba nazali na joueur na papouche na partie États-Unis tozali to travaillaki donc na février awa pe na ba journée ba Saint-Valentin donc to préparer déjà spectacle mo ou souci awa na ya makasi za na Saint-Valentin na bokasité ya frère Hans ya papa na Hans donc na zela kombo ya nini so yé na opeso kombo ya société na bango ezo produire biso koto déjà et tout ça ma solo quoi yeah tozana mutuna mususu ya pasta twana pasta na biso pasta ndinga mbote pasta ndinga pese ba mbote ouais voilà abaki tune na ngai artiste na biso so bokutani na ye pourquoi monde théâtral lelo kobwaka ba maladi ekomi mingi na si oyebi depuis obani musala oyo ba velisala ngo ba kufila bambasu vraiment ebele oyo mo yebi lelo moko susu ya comédien munene azo kufa na mbasu mundangandanga pourquoi cet esprit là ya kobwakela baninga bambasu eloko ni bowelaka entre nous ba comédien vraiment mbala mandefa pembe Didier Masuki wana za na réponse te na réponse te na za na réponse te na ko pesa bon liwa nyonso te zaka keno zo taper na monde na biso donc maintenant mutabi ninga to komitambusa quoi to ebite maladie ya papa na biso Mike paix à son âme grand frère na biso papa na biso to ebite liwa na soki et wuti wapi en tout cas wana vraiment na réponse te omoni mamaka muso moni lelo parce que tout ça ka ba artiste ya moni zo koya kaka ezoya mais dans nos familles bike ba combat pezara mingi na ba famille na ba quartier na ba vie na biso na ndenge to mitambwisa et ndenge to mitaw to tambusa vie na biso quoi donc Paul Olenga yebi Congo des Sages donc mon mobile ya Trifine donc ba yebi donc autrement le bakute ezate ndeti wana en tout cas na ebité est-ce que tatu akoyaka na kisi na théâtre est-ce que kisi existaka na théâtre yo linga kisi te kisi onga na lingaka eza ba aspirine merci kasi ya mwana ngana bisa merci kasi leo ngana bisa mwana mais mukolo déjà so banga kisi ma faut mela kisi tango mo malimo manini kisi ka o ngana yebi ya mwana kondima kisi biso d'abord to faut koyeba c'est Dieu qui nous a créés. Première chose, d'abord, faut toyeba toza nani to uti wapi. Ngala kwa akiste.
Moi, je fais mon travail. Moi, écoute le banaba télévision, boisate. Moi, écoute le banaba live, boisate pour. M'tondi moi zate. M'tondi mayo, azate. Donc moi, maman Noël Nando. Donc, Séverin Mbombo. M'tondi mayo azate. M'tondi mayo azate même. M'gana ndima kisite papa. Nzamba zo atinga art. Nzamba pesinga yi art. Apesinga iloko. Iloko wana ta on a bimission na miso bato komi kisi. Po ani toko kanzara kisi. Po ani te toko lo bakeno nzambe. To rezonara kisi. Pourquoi pas? Toko lo bakeno nzambe. Bato bakendaka trop mpanzi moko. Lo ba pasteur na nga do chamala. Mobala mama Eveline chamala. Na pesi bino ba mbote place bozali donc na piura. Donc ba mbote bile donc na na banzunzi ngeza ba fille mususu puis ba garçon mususu ba okanga même ba producteur na nga kisi pour soki producteur aye amona kaka ye. Eza ba chose o mamosala ma na monde ya théâtre. Te ba producteur ba sepela na bino ndo boza na yo. Toi tu es fille producteur. Il faut produire à biso autant que non mutu asala musala na ye. Le problème c'est quoi? Eza musala. Pour moi qui s'y a théâtre, qui s'y a musala nyoso eza na bali, eza la nini, eza ka travail. Eza travail na sérieux. Donc si tu es sérieux na masolo na yo, tu no ka sérieux o mi pesi. Papa biso to mi pesa corps et âme na boulot yo, e kompena na niveau mo bo papa biso na classe na théâtre pour nini. Donc si place aussi li so qui pena mo diplôme en moi ni no qui place wana bani ba tout no siko. So tellement mon a des sentiments théâtre loko mo bo botami na na kata nzoto botami na ngo eza iné. Donc na limité pourquoi na kesimba kisi. Bino ba producteur nyonso bazana babi ke no mutu na minute na top na ye. Po ni te kan nzamba fula nga fuka kisi. Po ni te nzambe. Po nzambe mutapesaka. Maeli tuzana mwita nzambe. Batu po ba Didier Masuki bona limité Didier Masuki. Mandefa pembe no ezaka ke no mokili. To kisi. Non. Mandefa pembe za naturel. Eza naturel, ouais. C'est naturel. Voilà. C'est naturel, eza nzambe pour moi. Et le leki nzambe zate. Nzambe a fait. Merci Bill Endambo Zoka to panza poke na invité na biso Tatou Mutombo, Serge Ngovos aux Orlanda to panza poke, Louise ya Loulou, hein, motema popo wana coiffeuse ya moi c'est na super Anita le vrai chéri na Lyon. Moi si wa te misaramato ya bambo ko na beauté na ye. Aux Orlanda Tatou Mutombo. Mais wana suka na libanga. On a souka na libanga. On a posé toujours différent. Tatou. Vraiment. Donc, Moutounini yo ozali na ye na monde théâtre boyo kana raté na promotion na bino. Kiazate. Wana kutu na wana nga kuna ko yebiso nga lobi mobala mandefa pembe et tambola. Tambusa pena caméra. Na bateau travail na bango na mono zarana Rabi Mavinga na PC mbote Rabi Mavinga masa na mon pote et bateau to beta na bango pena ba Kilimanjaro wana mo pena to sa ba boulot na ba Kilimanjaro donc tambusa pena caméra nga pena tina bimi Congo to tina ozonga Congo na continuer boulot na nga partia kin naza na rankina mutute o tambusa caméra na rankina mutute na betali sola mutute na fanda mabena mutute. Donc, wana kutu so la ninzemba mamu national so la ninzemba mamu national malu biso lo mo père na ko ebisa biso lobi muka jabenda kulengeto premier conseil o papa na ngai ande ko pesa ngai o papa na ndo pesa ngai za conseil à liboso moi si ya mutu comme je suis de mon na vandi bona na États-Unis moi si ya mutu na sala or na senga na nzambe na ko passer par moi si ya mutu te na zo moi si ya mutu te na monde na biso na bimana moi si ya mutu te na monde na biso. Donc Solange ma Solange dosa ebi donc na bimana moi si ya mutu te dona da casta Kinkani
désolé London City ba yebi ba succès ka songo masananga succès ka songo Mobutu ba désolé London City ba yebi so tuni ba Duce Kapanga Ox Blanc tous années déjà mercredi aux États-Unis tous années dans Los Angeles ba Duce Kapanga donc so tuni ba tuni ba Mike Dichet so tuni ba 2 minutes pour ça 2 minutes tous écoute les canettes au passage dans les camons muki na groupe sans souci je n'ai jamais nazaka na ranki na mutute moi si amuninga na théâtre ozwanga te ngapena mama mwana père ozwanga te Ale chamuna bambote ne pas ozali oza kolanda biso ma sœur Donna hein Donna Kaza Kinkani autrement dit Adrienne Kinkani bambote na oza kolanda tatu oza créateur c'est pas ça nos public non na moi et loko mo ça ba moi bien loko se déguiser te ba quand même que yo na tatu pour le ba moni au normal muso bazo ba yo mo zo ba commentaire tout comprendre ça là vraiment loko mo ça ba moi bien ba wana ba tatu balengelani bal santo bana beto bonso moye chibinguo kitatu mutombo jama nkuvuto kwanzo bu tumbela chibinguo kanya ibike tangu na chibinguo na banda ku bantu bazongisi wo kabeje na bumanzo to natika mogeje woyo pona yo DJ Mansoke na bumanzo to mandifa mpemba na bumanzo te natika mogeje woyo pona yo Kalebe Lola na bumanzo te natika mongeje woyo pona yo Leticia bukasa wetu Leticia Abigaila kitoko abiga umela na yo na yebisi yo ndekona Olga Mukalenga aza kolanda yo Olga Mukalenga Jili Mukalenga wani Olga Mukalenga wetu adi wologa muchilo basi wolega Mukalenga wetu na pezi wolega bambote bele place uzali wolega waba mutombo jidite kazaji bambote na bino tatu mutombo kimeme mubali ya lolwenda suki unaribina kontinye kuluba wa bantu bakuluba na za muntu ya lolwenda miza lolwenda tese bien mo tatu mutombo chibingu wo bijwe ngala umbemba wo Merci à toi Arlette Zoua Zolanda Tatou depuis États-Unis Arlette Zoua bambote na pas ozali Stéphie Mwamba bambote na yo quoi voilà Tatou public nous a otala yo un petit peu na public o elingaka yo nino ko bana bango baza olanda na émission en direct. Ouais, Stéphie Mwamba bambote belé place ozali Stéphie Mwamba merci welcome public na ngai ba baketa tout mutombo azali nazo travailler toujours à Lemwen nazo travailler toujours naza pour nous travailler na lalité ba kanzate ke natiki bango te toza en États-Unis donc nazo travailler kalate ba oza ba plan le quoi nazo il a déjà arrivé ba Duce Kapanga na ba États-Unis déjà Duce Kapanga zo kota et ba Mike Dichet bazoya toza na bango na Los Angeles toza wana pour notre travail toza ka pour nous sepelisa bango quoi bako sepela et donc Abigail kitoko bako sepela toza wana na ba fanatique na ngai na linga bino mingi ndika bino bolinga ngai kwa na linga bino tellement mingi na pesi bino ba mbote place bozali désolé London City et na bandi d'abord na famille na ngai à ma famille famille Mubenga Mobimba mes condoléances na bino nyonso nous sommes éprouvés papa na biso akufaki papa ko c'est mec na biso akufaki mobali ya cancer maman Chilanda en tout cas courage na famille Mobimba famille Chimanga en tout cas courage na bino courage ba mes condoléances na ngai komi na pesi mbote na bana na ngai na moni mon bébé bana nga na linga bango tellement mingi Pegichi Mongaka Longi na Luanda et na pesi Jared de Kabwe Neymar na pesi baba mbote na mama na place bazali Rita na pesi baba mbote bele place bazali na famille Kazadi Mobimba na famille nanga na famille nyonso na moni Odito Belinda Lusanga
Et na Italie, na bato balinganga na moni Rose Ngodisungu Modizo na Italie. Rose Ngodisungu Modizo na Italie. Bambote Bele na Madonna. Madonna Ngodisungu, Bambote Bele na Madonna. Et Bambote Mobimba na famille. Mbembe Mobimba. Et Namona Jose Kabasu, Rodrigue Ninga, Gilles Dimassa, donc Nina de Mabela, Papa JP Kanga, na kati États-Unis, awa motema Mama Arlette Kanga, Namoni Banela Neleskin, na pesi bino tumote, en tout cas na église Mobimba o bayamba kinga place na salaki spectacle, et Glory House, na pesi bino tout Bambote Bele, donc c'est ça quoi. Désolé à London City. Caleb Lola. Eza na ndeko moko otolanda biso Zeli Tumba alobi ke aninga mingi soko bimisi misu oza koloba melelo olobi bo bimisi misu te. Zeli Tumba alobi Zeli Tumba. Donc abika aninga soko zolo bimisa misu no bimisaka. Vraiment yango ina bimisi. Weto au Arlette Zoa Yoa. Yoa weto au Arlette Solange weto au Tato Mutombo Memeo Bulwanda. En tout cas, nabosanite Steffi Mwamba ADP wanye ADP Patricia Lelo ya Joe Chris Patricia Lelo ADP. En tout cas, Bambote na bino nyonso mama miso yango na éviter na lota na internet ibimi kaka te ibimi kaka te. Oncle Moïse mwana timbela bambwengi oncle Moïse ba wana batu na ngawe ba soutenir nga parti États-Unis en tout cas Didier Masuki papa wani unde mobali ya mandefu ya mpembe mkoloko ya États-Unis bantu bakuyamba yo bangwana pantoni aza kutanga bankombo bakalebe Lola puissance wenje mwakano oncle Moïse le sauveur na moni oncle Moïse Musindozi famille Musindozi mobima na pesi bango bambote bele place bazali na oncle Moïse Musindozi Père Double Moussa, Junior na Aurora, Junior Ndambi, mon ami. Serge, na Aurora, Bambote Bele. Lolo, Pai, Bambote Bele, place vous allez, ça va master nyonso ba, na moni ba, oncle Wolsen Kiala, Bambote Bele, Wolsen Kiala, en tout cas. Miso ngweza kubimaka katepa ma, miso ngo, ibimite, ikwe ya to, ngambi la koko. Merci, Tatou Mutombo, merci beaucoup. Est-ce que tu crois, oui, est-ce que Tatou Mutombo peut aller groupe naïe pour que nous tout commençons à porter au salle groupe naïe après moi qui t'a. Est-ce que Tatou Mutombo passe à un groupe ou pas? Non, tu sais. Et là, nous allons à un groupe. Non, oui, il faut moni makambo pour lancer la bien, il faut moi ba partenaire bazala. Moi quand on suis partenaire à mon côté, Tatou Mutombo na groupe té, na sali pe groupe. Donc tout travail en collaboration na fait de l'amour, na Duche Kapanga, Ox Blanc. Tout travail toujours en collaboration na ba Mike Diches, en collaboration na ba groupe tout o ba benga na joueur na bango na travers na bango ba papa vidéo ba tout mais Tatou Mutombo moko personnellement non, on a sali peut-être si le temps oyo na koza ba partenaire ya bien o ba ondimo travailler nanga o ba ondimo soutenir nga ko moni papa Masuki ko sala mouvement les aventures te koza la président ko kamba batu mo lelo ba groupe zo panzana biso makambo zo panzana biso ba ndeko bazo kine o monde ba groupe zo bota mebele ba groupe bota mebele pona nini par rapport ya les msusu makambo nezo likela kandi makambo ezali tout ça banini donc il faut ça na ba partenaire moko bien oyebi que non tant na koti 6 mois 1 franc bandeko pe baza na sima na ngai baza ba responsable bali ape moins 1 franc izala ezaka que non o netika que non
okangami nango kaka eza kaka ya yo moko yo kaka non c'est pas ça. Ok. Merci beaucoup Nassi Pati Bofondo Oyoki Pati Bofondo le guerrier de Genève Nassi Oyoki Tatou Mutombo Azana on a groupe T Nassi Louisia Loulou Eli Oyoki Matondo Louisia Loulou Motema Popo Oyoki Bolandi Tatou Mutombo mon pasta Ndinga Mbote Bambote Bepa Ozali na Oza Olanda Biso bana tout ya Hollande babiki Didier Masuki bientôt na Hollande après Hollande États-Unis Angola car pour on se pele Sabino Didier Masuki na États-Unis. Didier Masuki na États-Unis. Okitela yo kalate to okitela okuna. C'est peli Tibingo en tout cas. Nazape na bien na osinalega na bana Londres. Na osinalega na bana Londres na vena ngawa dire di tati les bords de Londres. Et ça un événement moko soirée moko esalama le 1er janvier 2018 na Londres na Liverpool. Et ouais ça moni GK Greta Kamwanga bana Londres boke bana mystique fourmi Tatou Mutombo ozala sukara GK Greta Kamwanga wani weto Kamwanga wa babu soka solika kitoko maskolonyo selegi pepele bomona nga na soirée wana juna mumbafu vena mtu juna mumbafu azawana soirée wana en tout cas na sinalega neta la carte au sinalé ba président Didier Masuki Pati Bofonde to signalé ka ba président Didier Masuki ba tchabino de en tant que non Tatou Mutombo ko na Londres pene ba venanga wa dire di tati les bords de Londres ba venanga donc dans le collé nous allons na soirée le premier au ban à Liverpool nyonso tozalawana bozala boye belé bo soutenir ndeko na bino congolaise Greta Kamwanga GK donc tokos quoi tozala na okita ba Londres wana donc merci beaucoup Tatou na nous oita na ya ko répondre à invitation oyo public et ces pays ba na besoin yo ko ba yo kala ba mona ka misupi ba mona côté ba moni olelo vraiment merci beaucoup nako pesa mbote ba oyanga apoyo osukisa pona tuka okata émission lelo ba mbote na bino tout bolinga vraiment avis du public merci beaucoup bokola na pe na YouTube avec invité na bino Tatou Mutombo donc artiste na bino ça va nous va plaisir ça va continuer ça nous va plaisir ti awana mikili merci à toi super Anita le vrai chéri na Lyon moi c'est wa télé misamato ya bambo pona beauté na ye bambote na pas aller ye venu au bon libanga on est dans souka presque ça peut na super Anita Lelo vrai chéri na Lyon era Anita Lelo vrai chéri na Lyon moi c'est wa misamato ya bambo pona beauté na ye oyo pona yo moi je suis à télé misaka banj mi bantu matoi za ko télé mantoka libanga na yoko panda womela. Merci à toi. Mbote na yo Alain Sudan masalanga Sudan nzeza ba mbote belé en tout cas na batu tout balinga ngai na baona bwaki te Carlos Nzamba Ilia merci ka pour l'invitation na ya pe Angola bana Angola déjà Tatou Mutombo na si déjà 2018 toza na Angola na bino tout en direct aux États-Unis moko Angola donc Manassé Salima na pesi bino tout ba mbote place bozali. Merci la bana Hollande. Merci la bande Hollande nyonso Jili Mubenga merci na yo aigle du ciel koloba image Jili Mubenga wetu Jili Makonda na Rotterdam bambote na bino ambassadeur Luzombe bambote na yo Emilia Mayemba et sans oublier Noëlla de Bundes motema malamu papa fashion papa solara bien Noëlla de Bundes bambote na bino tout bambote na bino so Bill Endambo bambote na yo merci à toi tout comme on a souka émission na biso Tatou Mutombo vraiment merci tout le monde. On la prochaine émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mobala mandefa pembe na occasion na opportunité au pesingai ba fanatique na ngai ya monde mobimba ba mona nga ba ke na États-Unis en tout cas. Merci beaucoup na yo et ya mingi ko le bezate ba tout continuer toujours ka ko soutenir ba to soutenir bino bo soutenir biso les artistes bolemba biso te tozana pona ko sepelisa bino to la carte ceux qui artistes akufi et apprenez to comment c'est là tout ça là tout tinda ba cotisation mais tant tozali ko aider saka mbongo te ezanini te quand même moi appel ko soana biso et ninga ba Mirador Nzeba miracle ya Stéphane Mirador Nzeba
Donc, mbote bela en tout cas. Merci papa Masuki Mobala Mandefa Pembe. Merci vraiment l'opportunité. À chaque fois, boy bakebiso pe toza kotoyo. Bosala salara ngopo et salara biso bien. Tout ça na pour ça soutien na bino. Bo soutenir biso vraiment donc. Bijou ngala mbembe na pesio ba mbote place aux ali. Di bijou ngala à mes enfants, à ma famille, à tout le monde. Jared de Cabo Neymar, Marianne Kazadi, John Kazadi, Ephraim Kazadi, Laura Kazadi, namoni mama papa Tarzan Vicky Kazadi, namoni mama Léonie Nzuzi, mbote na bino tout na famille na ngamo bimba do dombenga maminda ya na Lubumbashi na Kichimwanga, Bibindelela, Lidimbia, mwana ntuka na biso Jonathan Mushia, Jadon Tumba pembe de Ange, Mediaspool spool wetu, mbote bele, Rodrigue Ninga. Merci papa Masuki. Na souhaité mariage. Bana beto. Merci beaucoup. Merci. Kenny Matondo, bonsoir à toi. Au revoir. Merci beaucoup. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bala man des fois pembe.